Shalom, shalom, na partage na biso atongo na lelo, ma soeur, mon frère, toujours partagé na livre ya Jacques chapitre 4. Eza partage ko bana na 1 ti yo moko kanongo ko méditer na tongo. Faut penda ndeko na nga ma soeur, mon frère, to lukaka to méditaka tongo midi pourquoi pona ko kwera na tentation ya moinité. Awa Bible ezoloba na biso awa na Jacques apôtre Paul azo parler na bandimi awa azoyebisa bango ke boyebi te balobi mpona nini baconflit eza entre biso bana na nzambe, mpona nini koswana eza entre biso bana na nzambe. Bakoswana wana na baconflit babinemi ezouta paske bozosenga eloko moko bozozwa yango te. Oza na besoin ozwa eloko moko na vie na yo ozwaka yango te. Oza na besoin ozwa libala ozwaka yango te. Oza na besoin ozwa mosala ozwaka yango te. Oza na besoin osomba ndako osombaka ndako te. Oza na besoin ozwa visa oya poto oya ozwaka te. Oza na besoin ozwa pe mbongo lokola baninga ozwaka te. Oza na besoin osombela mbana moninga alati yo ozozwa te. Oza na besoin osomba voiture wana moninga atambolaka okomi komituna mpona nini ngai te, mpona nini ka baninga ngai nayeki otika bango na mokili oyo. Motema mabe ekoti yo, jalousie ekoti yo, mpona nini ozozwa oyo ozoluka te. Ale okomi na koyina baninga, okomi na kotonga baninga, okomi na kochola, okomi koluka bakisi, okomi koluka bamarabu. Ou bien oke na beglise po osambela ozoluka ka beglise obalobaka prophétique. Ma soeur, mon frère, yo kobonga mama na mutakanga yo aza ndoki, okomi kokanga ba mama na batata no bandoki. Pona nini ozoluka eloko oyo ozoluka ozwaka te. Oyebi pona nini ozwaka yango te. Tokende na Galate na Jacques 4. Na livre ya Jacques 4 ezoloba na biso boye. Ngai tanga ti likolo ngai nazozwa na ngata na verset 3. Balobi, et si vous demandez, vous ne recevez pas. Ah, on a verset 3. Tozonge lisusu Jacques 4. Jacques chapitre 4 verset 3. Oyeba poko zwakate. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Infidèles que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Ne pensez pas que ce soit pour rien que l'Écriture déclare. Dieu réclame avec ardeur l'esprit qu'il a mis en nous. Cependant, la grâce que Dieu nous a accordée est supérieure car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles, les humbles avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, gens endurcis. Soyez conscients de votre misère. Pleurez et lamentez-vous, que votre rire s'échange en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ozoyoka ba frère nanga, pourquoi ma sœur, mon frère, yo ozwaka te biloko osengaka yango par orgueil. Nzamba lobi, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Awa lisusu alobi osengaka mabe yango frère nanga sœur nanga ozwaka te, osengaka po prouver baninga o ba mukonga na kobala bakomona, mukonga na kobota o yanga mona koleka bango na kitoko bozela, mukonga na kozwa mbongo nga frère, mukonga na kozwa mbongo mwasi o na kobala koleka basi nyonso bongo voiture na lotambola nango, osengaka pona ba plaisir na moko ya nzoto, osengaka pona Nzambe te.
osengaka po oloba nzambe lolenge nini ana asalaki po azwa mwana ana ayebisaki nzambe soki opesi nga mwana ngai nakotia mwana oyo na service na yo asalelaka yo ntongo midi poko ana asengaki mpo na intere ya nzambe apres ntango apesaki mwana wana azwaki nini david abandeli mpe kosenga mpo na intere na ye moko te david mpe abandeli kosenga mpo na intere na ye moko te abandeli kosenga kaka mpo na intere ya nzambe yo osengaka mpo na intere ya nani yo peza baser mon frère osengaka mpo na intere ya nani osengaka mpo na intere ya yo moko osatisfaire makambo oyo eza ya yo moko makambo na yo nyonso ya mabe osengaka mpo oprouve bato osengaka nzambe mpo osalela makambo ya mabe osengaka nzambe mpo na badésir na yo osengaka nzambe mpo osala oyo motema no elingi nzambe alobi te alobaki na kosopa milimo na nga na banzoto nyonso awa molimo na nzambe ese esopani epai na yo ifo osalela yango misala nzambe akufaki pamba te akufaki mpe aza na bomoi mpo yo otika masumu me ndeko na nga ntango yo ozowumelaka na masumu ntango ozosenga nzambe akopesa mpe te ana asengaki mwana mpo na intere ya nzambe abiso okopesinga mwana wana olongoninga soni mwana wana kosala na temple Esther azwaki libala po abikisa Israel mobimba famille na ye oyo ezalaki na borumbu yango Esther azwaki libala Rita azwaki libala epai ya Boaze azwaki libala epai ya Boazi yango na descendance na abotaki Isaï oyo azalaki mama na David oyo na libota ya Riti nde Yesu Masiya abima po Yesu bazobenga ye libota na David doki ndeko na ngai kolobaka kaka te lokola lolenge nini Esther asalaki lolenge nini Rita asalaki yo osengaka libala mpo na nini yo osengaka mosala mpo na nini mpo oprouve baninga okende na bangango okenda partout ma soeur mon frère tozo continuer na livre na biso ya Jacques 4 oyo nzambe alobi na biso tozo kosenga mabe mpona toza baorgueille tolingi toujours kowumela na orgueil tolingi toujours tosala makambo mpo toimpressionne bato tolingi toujours kokoma bapasteur mpona bato bayeba yo osambelaka non yo osambelaka mpona nani yo osambelaka mpona nani badavid bokonzi na bango ezalaki mpona nzambe basalelaki nzambe butu moi bokonzi na bango ezalaki mpona nzambe soki mabe eyeba asimilie yo osimiliaka te me ozolukaka pouvoir nake na Congo nakoma mokonzi okomi kosambela bandeko na nga shalom totanga Jacques 4 oyo tozokontinue lisusu ke nzambe alingi tosambela na intere te alingi tosenga mpona baplaisir na biso te nzambe akopambola biso tokokontinue lisusu